Politicien à CNT. Nous ne voulons plus de politiciens à la CNI. Tolobi a mis balai Tolingi Tolingi Glismate. Peuple congolais a espéré mingi na élection en 2023. Nous allons réalité, insécurité ali, mal réalité, courrier réalité, chômage partout. Quand la présidence de Bagolé on a 3 millions de dollars en un seul mois. Yango Tolobi, peuple alingia pour na mokonzi ya mayele. Toboy c'est ni politisé, c'est ni face à la net. Des journalistes. Au moins, on a match à fita na imana. Bosu albitra boche mutafita. Na la gagner madame la journaliste. Et ali fita. Mais c'est tu le mbosoka libéré c'est ni a okende na kimia. A kosa na peto afandi na dans le calme. Mais ceux qui a bloqué c'est ni a kopakata mbangu na makolo. Yango to boy mais c'est tu sais que dit na nekoneka dima basonga na kabia kamwanga. L'église catholique et l'église SCC, ce sont des églises véritablement installées dans ce pays. Ce sont des vraies églises. Les 6 confessions religieuses ne représentent absolument rien dans ce pays. Muzito aboya kiyango ye premier ministre na ye akako signer ya biso peto boy azongisa mbongo na biso oya azu ya rame azongisa ngo so ba lingi bo continue ye aza malamu na peuple Bongo tozo le mboso yo mboso oza président de l'Assemblée nationale ozo protéger lobi boye mama likamwe zo salama na mboka Congo ewuti wapi omonto azalaki na papa Kizenga iyaje azalaki te makamwa mabe eleki mingi président agera kabana akangisa bana na Congo ya kuma ko sote a pays mususu akendaka na nani wo basala ya ba président nyos o ya Afrique yake na ko sala kuneleko nini alobaka kuna biso tozali ki majorité peut tozalaka majorité tozo ko boya ba kondio bango bazo tiela biso to boyi bango tozo ko senga seni ezala dépolitiser ba politique nyonso basala libanda seni batia ba confession religieuse batia bango na kati po to kende mapono mina ndengo ya kimia Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision. Tokiti biso sur le terrain en marche ya SID Lamuka Tokiti awa kotala tala nengezo leka. Bonjour mon amour. Ouais, bonjour maman. Et to moni bino bo sangani bozo marcher pour la nini. Bit ya marche bino za pour la nini. Premièrement, bit à marche na biso ezali pour na seni politisé. Omoni suite les lots qui tozo vivre na ba difficulté oyo, ceux qui peuple azo souffrir boye parce que seni a liboso ezala qui politisé. Maintenant na 2023 tolingi lisusu te seni politisé. Tolingi tozala na élection moko crédible oyo a gagné. Oyo zuite a zuate. Donc c'est ça bit ya marche na biso. OK, ça va mon amboka. Tozo koba se kokoba. La Congo France Télévision. Bonjour mon amour. Bonjour maman. Tout le monde bino lelo na marche ya SID bozo baluka. Bit ya marche na bino ezali. Merci pour la parole. Bit ya marche na biso eza non à la CENI politisée. Non à la fraude électorale. Non au glissement. Maman, trop c'est trop. Moi que je parle, Naza professionnel de santé. Il y a cela 2 mois et 4 jours dans la grève. Chef de l'État, soi-disant, suite moko favorable dans la revendication à Bisso. C'est déplorable. Ça va, merci beaucoup, moi, Moka. Bonjour, moi, Moka. Ouais, bonjour. Comment les bilans lelo awa na marche ya SID objectif de nous. Ouais, tozali awa. Tu penses à l'équipe na mboka.
Yango moni bandeko ya mboka toye awa pona kolakisa Fox po bango balobaki to Fox a président Martin Fayulu eza na chango président Martin Fayulu aza pona Congo mobimba ata pona Congo mobimba pona intérêt ya mboka mobimba yango merci beaucoup mwana Fachi Rami wana eza mwana Fachi to 520 giga 520 giga ni politisé. Alors, comme le président Nabino a connu la police, pas disant, a rien de moyen, problème est ça, donc je comprends que Chantini Mobila a comment travailler n'a pas est-ce que ça a et là on te voit na Kabila 18 ans voté Kabila sali 18 ans to voya ki makamote Tshisekedi azui aye 3 ans asala te lokoto to souffrir azui kuti azwa ram oyo ebimi oyo pona kotumisa peuple congolais biso to sala kate biso to sala eloko te Afrika makamba ram eloko na ndalo bana yo oyo ça vrai ata batie élection sikoyo lelo te sikoyo Félix na Fayulu a gagné. Ben Mouto. Bonjour maman na biso journée. Kiti awa la marche na bino ya Lamuka. Objectif na marche na bino ezani ni bozo marcher pour na nini? Objectif na vraiment ezani. Ah maman marche na biso to ya yope. Ngai ngaza journaliste. Le kiti sur le terrain. Makambo ya ra mezuyote. Ezwi ngai. E bongo siko loba to. Akata ki ngapeke. E kasi biso. La marche na bino objectif na ngoza ram ou bien ndenge. Non, marche eza ram te. To ye mingi mingi pona mamba seni. To lobby dépolitisation ya Seni. To boyi Denika Dima. To boyi na Seni. To lingi Seni ezala libre, ezala transparente. To lingi na 2023 tozo bakonzi ya malamu o bakotambusa mboka oyo ndenge ezali malamu. Ezala teke muto oyo azwi e koma mukolo wana balongoli ye batie muto azwa kitete. To lingi Seni ezala malamu pona peuple congolais tonga ko voter. Moutou a voté à s'assurer que Moutou a voté qui est yo n'est pas bimisi. Ok, merci beaucoup Mwana Mboka. Bonjour Mwana Mboka. Bonjour maman. Na monyo jeune marché les lots pour la Mboka na yo. Objectif à marche. Objectif à marche na ngai eza 4 points. Na lobela sur 4 points ya liboso. To boyi seni politisé. To lingi seni oyo azali na faveur ya peuple. Ozo sala pona peuple. To boyi seni politisé to boyi yango. Deuxième point eza point ya ram. Toboyi makambu ya ramu wana ezali nango clarté peuple se pe na ramité. Troisième point eza point ya état de siège. Il y a pas de résultat positif na état de siège à Tshilombo. État de siège wana eza pour le moment ele na ma beste malin Tshilombo. To lingité état de siège na wana résultat malamu ezate. Troisième point, quatrième point, to lingi ba dirigeant légitime. Oyo bazo sala pona peuple et non intérêt privé. To lingi bongote. Nous voulons vivre la démocratie dans pays oyo. Si le mot est malin, to boy batamayele mabe. Ok, merci beaucoup Mboka.
Bonjour ndeko. Tokiti awa na marche ya SID Lamuka, leo na moni nos marché. Objectif ya marche na bilo ezanini. Expliquez na bana mboka. Bon, objectif ya marche na biso ezali pona ko éclairer opinion na communauté internationale ba yebakia. Mais c'est Félix azana maele mabe. Ali biso état de piège. O ya teli biso na Ituri kuna pona ko yiba ba minerai ya mboka pona ko teka mboka. Yango to boyi état de piège na wana. Plus de 324 morts depuis l'état de siège na esali 157 jours. Résultat positif exacté. Et puis pour la kobakisa, to boyi c'est ni politisé, c'est ni face à la net de journaliste. Au moins na pina match afita na imana. Bosu alibita boche mutafita. Na la ko gagner madame la journaliste. Et alifita. Mais c'est tu le mbosoka libéré c'est ni a okende na kimia. A na peto afandi na dans le calme. Mais ceux qui a bloqué c'est ni a kopakata mbangu na makolo. Yango to boyi mais c'est tu sais que dit na nekoneka dima basonga na kabia kamwanga. OK, merci beaucoup mon mboka. Bonjour maman journaliste. Comment on marché la marche à la Muka, objectif les amis. Déjà na lingina yebisa yo boye, na lingina yebisa yo boye. Félicitations mon kakoswana ndeko Ngobila. Monsieur Ngobila, merci beaucoup esika ozali to sepeli penza mingi na likambo sali biso lelo parce que baimboka o permettre biso ba yeba que Martin Fayulu azaka ya changute. Azaya Kitambo, Azaya Ngaba, les rois Tozana Ngaba, na wenza Ngaba. Parce que les gens sont Ngaliema. Et puis Fayulu c'est monsieur qui c'est. On a comprendre que même les policiers va yeko kozela, même les policiers va yeko kozela mokozambo. Yango toye awa pona kola kisa mokili mobimba que. Inégalable. Tolembi ko diriger mboka par tâtonnement. Inégalable. Tolamuki o état de C, tolamuki o so de mouton, tolamuki ko to esilité o chine. Toboyi barame ba my god. Tozo souffrir, c'est pourquoi toye awa. Tous congolais yeyo. À part ba drapeau yo bozo komona esidé na ba parti mususu. Mais toza ebele parce que toza na mitema ya bato. Toza na mitema ya peuple congolais. Bao bazana ba parti politique te bazana Martin Fayulu na mitema na bango. Merci madame la journaliste. OK. Bonjour madame la journaliste. Comment on a marche à Lamuka, objectif ya marche zanini. Bozo marcher. Madame, aujourd'hui c'est une vraie démonstration de force. Depuis un temps, les amis de l'IDPS nous ont chanté que Martin Fayulu est incapable de mobiliser. Quand vous regardez tout autour de vous, qu'est-ce que vous constatez? N'est-ce pas une forte mobilisation? Alors, par rapport à la question liée à la CENI, écoutez, je pense que tous les Congolais ne sont pas dupes. Les autres nous chantent que c'est la loi de majorité qui doit primer. C'est-à-dire que voilà, les 6 confessions religieuses ont déjà choisi un candidat. Mais c'est faux. Dans notre pays ici, si vous observez bien, la majorité est majorité lorsqu'elle est constituée de gens excellents. Mais lorsque la majorité est constituée de médiocres, la majorité ne représente rien en ce moment-là. Vous comprenez? L'église catholique et l'église SCC, ce sont des églises véritablement installées dans ce pays. Ce sont de vraies églises. Les 6 confessions religieuses ne représentent absolument rien dans ce pays. Vous comprenez? La majorité est majorité lorsque c'est constitué des hommes de valeur. Lorsque la majorité n'est pas constituée de valeur, c'est une minorité. Lorsque la minorité est constituée des hommes de valeur, elle devient majorité. Vous comprenez? Merci beaucoup mon frère. Bonjour mon amour. Oui, bonjour. Donc il y a la marche à Lamuka, objectif la marche c'est Zanini. Et là aujourd'hui c'est une marche. Oui, et là retini biso to marché maman journaliste ezalina nous passe pour le régime en place. Nekoti Lombo azolinga azwa peuple congolais en otage. Mais biso eloko wana ya kozwa peuple congolais en otage toboyi yango. Bino moko bomona ki peuple congolais ndenge se mobilisaki na maponami ya 2018 bapesaki confiance na mwana mboka oyo eza Martin Fayulu. Martin Fayulu c'est un homme d'état oyo ndeko Félix alobaka na ba congolais que le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu Madidi. Le changement au Congo passera par le président Martin Fayulu. Mais na ère ya publication maman journaliste toya komona mutu mususu abimi ndeko Félix ayeko bim. Et comme ça donc mboka ezala netke matanga. Objectif ya marche na bino ezanini? Objectif tango. Bon, objectif ya marche na biso eza tozo marcher pona dépolitisation ya CENI. CENI est une institution indépendante. Jamais ekozala na politique, fallait ezala en politique, fallait ezala dépolitiser.
tozo marché pour dépolitisation ya CENI, tozo marché pour la taxe RAM. Ba maman belé ba maman Mikolo bazo comprendre te RAM yango ezali nini. Bazo tun ezali RAM ya Thomson, to RAM ya nini. Car eza escroquerie. Merci. Merci. Tozo ko base ko lelo objectif ya marche abino eza. Marche à lelo tozo laksa na monde que biso tozali ki majorité peut-être kozala ka majorité. Tozo ko boya ba kondio bango bazo tiela biso. Toboyi bango. Tozo ko senga CENI ezala dépolitisé. Ba politique nyonso basala libanda, CENI batia ba confesseur religieuse, batia bango na kati, po teto kende mapono mina ndengo ya kimia. Ndeti no moni so te ko bimana nzela.
Le président élu, Atabo Kangin Tchangou, il y a ça pour toute une nation. Place Nyon Sotorokende, plein de Zalakaka. Donc il y a moi déjà Toro Laksabino, il y a Zali Aigle. Alors les Lokoyo, Tolobi non à la politisation de la CENI, Tolobi non à la fraude électorale, Tolobi non au glissement. Il y a moi des Zali thème la mission à Mokona Lelo. Bonjour Mboka. Bonjour Ndonanga Mopanzi Sango. Monyo lelo na marche ya Lamuka bozo marché mokile tondi mokile ningani to moni bato ebele boza full awa. Papa objectif ya marche na bino ezani. Merci maman na ngai pona motuna. Objectif est très clair. Et loko aliboso ngana lo bakeno le président le matin Fayulu atalisi bango keno yende oyo peuple aponaki. Biso to pona ye na sambula. Aza pela o biso to ponaki na sambula. Eza yende le changement oyo ndeko tilomba bisa biso na Genève. Voici aujourd'hui le changement tatantani ce matin Fayulu. Lelo boye etalisi que non oui yende kolo mabele pour maso c'était pour éviter banana changu. Balobi changu no changu ngobela commission ngo état de siège. Commission état de siège nandeni. Ma commission état de siège parce que abenga ngo zone rouge. Alobi que non moyen maso ça na changu ezate. Mais total ici bas la centre de Makoloti, tu rejoins le président élu matin fait un rond point ngaba. Biso yo tozo mata. Objectif en marche ça. Un ya liboso. To boy seni est à la politiser. To lingi seni est à la dépolitiser. Ya mi balé, to boy glissement. Ya mi satu. To lobi bien que kadima to lingi yete. Lingi de point. Kadima a kolekate. To lingi kadima te. Bakosika di makeno azali mutaba confession religieuse azali membre ya Kimbangiste mais en réalité il n'est plus Kimbangiste Azali Kimbangiste il est proche il dépasse
azali kada IDPS yango tolobi kadi mate quatrièmement ezali kambo ram mama ram lelo escroquerie pire et simple ya ram bazoi babatu unité lelo boye komi ba député chose grave ba député oyo biso totielaki motema ba député bazo soutenir ram jusqu'à tel point ba gracier Kibasa biso to souffrir mboka pasi depuis Tshilombo na pouvoir ata changement moko ezate na pays non c'est comme difficile dollar yango e mata depuis yaya ça vaut le coq ezaki na 250 francs le ça vaut le coq comme 700 francs lui qui kako omelette ezaki na 200 francs 250 francs le omelette comme 500 francs vie comme pasi classe bana pasi beaucoup biso gratuité or le gratuité comme foot ngo na ndenga ram pour to bi que no Kibasa lobaki mbongo ram ils soutenir gratuité. Vraiment, maman, marche, tu fais preuve. Tu as sangobi, tu as IDPS qui est basé de l'autre côté. Basé de l'autre côté. Mbokoyo, il a appelé Eli Martin Fayoulou. C'est lui que nous, le peuple, que nous avons voté. Sur le président Eli Martin Fayoulou a fait preuve aujourd'hui. Bakangé Balobi, non. Eza Bemba, Eza Moïse. Mais je leur demande, Batala plein Salami Olelo. Où est le président de Bemba? Où est la présence de Katumbi? Donc, basé de l'autre côté, toujours commercial, Bisika, Oyo, Tobateri, le président Eli Martin Fayoulou a passé le message, c'est Manango de Panzani. Ok, merci beaucoup. Merci. Mote, maman. Nous marche, objectif à marche. Objectif à marche, il y a Liboso, Eza, Maloba Papa, Etienne Kisekedi, Atika. Atika de Maloba. Le peuple d'abord, prenez-vous à charge. Le peuple d'abord, il y a un voisin salé là. Bisonne to abo tozo salé là, prenez-vous à charge. Pour Maloba, oh papa tikela biso. Il y a un toye dépolitisation, il y a Seni. Nakadima, tolingi kadima alekate, tolingi kadima alekate. Il y a un to sengi, nabana mboka ya IDPS, bazonga na nzela. Toza ba unité, to sauver mboka na biso. To bunda na bango elongo. Bayebi tinenge to bunda. Tozonga na nzela, tosalela mboka po mboka kende liboso. Ok, merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Tout le monde est en marche. Objectif de marche chez Zani. Objectif de marche est la dépolitisation de Seni. Olongola, oh babengi ki moyibi. Oh bisonyo sota ngana za victime na ngoyo poza victime na ngoyo ram. Topo iram na mboko topo Seni za la politiser, ba dépolitiser Seni, ba cha makamunetre, ba le na centre tobeta. Balobeke ndeko Martin Fayoulou, président élu, azalaka la population na Tchango, bino moko boye bomoni, bayi bakabo quantité maman, bazongi c'est la colo, pouvoir na ye. Yango démonstration de force. Ndeko Tshilombo akende, et l'autre le baraka akende, atike l'élection Congo na biso. Merci. Ok, merci beaucoup mon Mboka. Président Eli Martin Fayoulou. Tokozwa ebonga na biso.
Bonjour honorable. Oui, maman Nangaï. On a marche. Objectif et marche. On a marche objectif. Maman Nangaï, aujourd'hui, nous prouvons au monde que le président élu est réellement le plus populaire en République démocratique du Congo. Il y a 4 messages que nous faisons passer aujourd'hui. Non à la politisation de la CENI, non au glissement du président nommé et non à la fraude électorale en 2023 que M. Tshilombo veut préparer, mais aussi non à la taxe RAM qui est une escroquerie de l'État. C'est pour ça que le peuple congolais est aujourd'hui derrière le président élu, Martin Fayulu Madidi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Boni mwana mboka. Tomonyo lelo ana marche. Objectif ya marche ezali. Oui, objectif ya marche ezali que peuple congolais a lobby non na CENI oyo ezali politisé, non na glissement ya ba oyo ba kenaki kozwa pouvoir na ndenge ya moyibi pe na makasi, non na fraude électorale oyo Mboso na Bakabunde na M. Tshilombo bazali ko préparer pour que bayeba kotikala na bokonzi. Yango yo moni peuple congolais va répondre massivement à la expression na bango devant face ya monde que biso tolingi te baboto la sous souveraineté na biso peuple congolais. Et bon dossier à mal, dossier à ram wana moni ondenge. La population azolela. Ya solo oyoki même peuple ndie ba koyemba. Baboyi marche, baboyi ram et discours oyo ya makambu ya ram. Kaka sika oyo bakonzi bakoloba yango po batalisa que ram oyo ezali ke moyibi oyo ezali planifié ndeko Kabuya atalisi bino ke ram ezali problème ya ministre te mais ram nde ezali RTPC oyo ezali na présidence donc etalisi ya solo ke likambo ya ram ezali nde monsieur Tshilombo nde moto azali sima ya likambo oyo ya ram yango yo peuple congolais baboyi balobi ke bazongise la peuple congolais mbongo na bango oyo bayibi na ram pe suspendre cette histoire ya ram. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour président. Bonjour madame. Tout le monde est en marche. Objectif ya marche normalement les années. Et tout d'abord chaîne nini? Congo France Télévision. Congo France Télévision. Oui madame. Bon mais objectif ya marche ezali ndenge tolobi tolingi sous ba politicien na CNT. Nous ne voulons plus de politiciens à la CENI. Tolobi ami balé tolingi sous tolingi glissement. Peuple congolais a espéré mingi na élection 2023. Nous allons réalité, insécurité ali, ma réalité, pour réalité, chômage partout. Quand la présidence le Bagolais on a 3 millions de dollars en un seul mois. Yango tolobi peuple alingia pona mokonzi ya mayele. Mokonzi azali compétent. Mokonzi atanga. Mokonzi a une vision claire. Mokonzi o ba ko respecter libanda. Toboyi un néo-colonisé, toboyi esclave ya Kagame na mutu mboka na biso. Pona yango tolobi CENI ambala oyo ezala libre, ezala neutre. Tolobi su toboyi glissement. Po Tshilombo ko a échoué, alingati kana ngoni na ninga kimoyibi. Tolobi toboyi ram ezali kimoyibi. Population leli na dossier à ram. Oui. Donc tolobi ram il faut pas supprimer yango. 266 millions à ram et c'est pas donc ça on a caisse à l'état. Mais il y a l'avertissement. Ceux qui baboyi koyoka, oye koyakuna et comme match équata. Tu es prêt à tout. Mais pour l'intérêt du Congo, nous prêchons d'abord la paix et nous prenons rendez-vous avec le peuple. Dans une semaine, si rien n'est fait, nous allons cette fois-ci passer à la vitesse supérieure. Pour Mboka Oyali, héritage commun. Ils allaient un héritage à Motomogote pour ça le ya lingi. Voici le message au peuple au Bomoni Awaboyaye, à Pessiango, Oyana Matoya Koyoka Ayoka. Merci beaucoup. Merci président. Merci madame.
Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com